na Belgique. Un grand événement de charité, de fraternité, avec la fondation ISD. Soirée de charité. De charité. Soirée de fraternité. De fraternité. À l'occasion, il y a construction Mounene Oyo. La fondation ISD ezali ko construire Nabibwa pour la orphelin. Yango Bazako organisé ce 7 juin 2025 na Belgique. La fondation ISD, Maman Charlie et tout le moment de Belgique. Basangani ou Bassa la biso soirée événementielle. Et voilà un événement remarquable, extraordinaire, monumental qui va se passer dans la Belgique. Le 7 juin, la 18h de mise en place terminée. J'ai fait l'appel à tout le monde. Bateau nous sommes de bon cœur. Bateau nous sommes un cœur en or. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui. Voilà. C'est un don que Dieu donne. Voilà. Voilà. Tout le monde est nyonso. Maman, bilenge, bana, nyonso. Tu as participer. Ma place est limitée. Tu as participer à un dîner de fraternité. Voilà. Ma vie, tu as participer à un dîner de charité. De charité. Bateau nyonso baza la charité. Bateau nyonso nzamba pesa motema yakokaba. Un cœur en or. Un cœur en or. To bengi biso nyonso. Ngai na kozala parce que le 7 juin na kati ya Belgique, je n'ai jamais manqué à cet événement. Voilà. Venez nombreux. Bino bateau nyonso bana mitema malamu. Bino bateau nyonso bolinaka kosunga. Babi tosunga ba orphelin, tosunga ba veuve. Pourquoi pas les enfants de la rue? Il y a tellement ébélé. Moi, je serai là. Fondation ISD, toutes les mamans, Basangani, Babi Bazan, on a déjà prête pour y Babiso. Appelez déjà le numéro où ils en ont Bo, ça la réservation na bino. Boya et Bélé, Tobengami pour Tosunga. Tosungana. Ma place est limitée. Voilà. Venez nombreux et voici notre adresse. Merci beaucoup. Bien. Au bas de vos écrans. Ma surprise, ils ont tellement élevé. Ma concours, ils allaient. Mais on va gagner, ils ont tellement élevé. Sans oublier des cadeaux. Voilà. Esaïe. Moi, tellement élevé. Combien on est là, Esaïe. Pas tout ce que là, dîner à volonté. Parce que ça, dîner de charité et de fraternité. Merci. Na événement. Ngai d'abord na félicité une émission na ye pour alobi vérité na kanisa qui est pas au même moment na lokuta bana na ye mais à confondre ne bana na ye en tout cas na place là na félicité ye par rapport ndenga alobi que azala qui empoisonné té oyo bayaki awa tomoni nani oyo Marie mort moi kandenga yaki ndenga komaki Belleville bata Belleville bapoisonné si là et Dieu merci ye moko lelo si la bisalu aye ko confirmer biso que azala ki ne empoisonné té mida soko dingo sala nini na yo botika kokosela moto ntango olinga bokosa likambo moko poison boyebi ndinga nini ya sila bitumba kombe sila za nango na bato misusu oyo bino boyebi te mais batuna mingi bandako Belleville moko tourna ozomona mais na koyo koza teke madame Belleville son budget privé na okoma na lokuta na te eza loka ba mida tant bozoya koloba bokosa ta sila bisala somba lupango eza tana piscine na kati ça se comprend parce que bozomatisa mutu na bino kaka au niveau mais boke no kosele makambo ya sila za empoisonné et bon on le seul poisonné la tinzoto nga na comprendre na bande kwa sila te tambo encourager abamide botineli bango pe mbongo bato bazo balokuta balo bakama mabe pona ndeko na bino mwasi mais tant yo lo ba pardon na kati yo maloba tant yo lo ba ke bandeko ya mama sila ba encourager bango ye moko nde mutaza star balobela ka ye tant ba oya na sortie médiatique ya lokuta en plus yo lo ba ke nga nazaki na poto ezaka ba malaise eza njoto ebujaka mais atiki ba matse na miniature pendant 1 mois yo kana c'est pas tout mususu ke poison et outi na ngambo ba yo kana yebisa yo yebango te ke sila linga miniature OK oh yo yebango te ke sila ngai subo tsenga na miniature te na oka go kande ngai ya nga na lula miniature nga na minia batanga na miniature te
ozomona eza eloko sila linga miniature bafinga papa lobo mona sila ya ayo sala intervention sikoyo sikoyo aoya te ozomona sila linga kosa biso soki bateka lupanga sila tazimboka ke somba lupanga na poto nde linga ya kosa biso ke muta somba ngo mundibu bana to kanga sila so mona sila leka ala ba ke lupanga na banga sita si batote aoya te ozomona parce que ye vini mobimba azo construire carrière ne na lokuta ozomona mais na kamwe nzamba za bolingo ayeko confirmer biso ke azaki ne empoisonné te ozomona ya mibale kaka elo musu na yeko regreta ngo bato baloba français est-ce que demain on yanga pekisa shila tanga pourquoi boyebisa ngana pourquoi des mères na makambo on a compté ça parce que ba propos aussi la lobeli ne des mères OK yaza na alobi nini kenga naza na temps ya koya kosala ba français te ya koya koloba nini te des mères aza intelligente voilà parce que na ba page déjà ba okata ba otia ke longa des mères ngape lobeli na ide ana comprendre que lobeli yango des mères voilà parce que des mères nyanga za mayele ozomona des mères te muta tinda sila kende classe te tobola tout la musi ya zaza des mères te lelo zo futa des mères lelo des mères nenga za bongo ata mama Denise lelo pe mama Denise pas kota la bi non dans la conférence mobo na ko so pe des mères na parce que elle mérite ça ozomona siko yo na tinda okima classe mwana mukero kwa des mères oyo kwa kele jeter na TV pona nini okokoluka eloko mosusu tosalama otalama azoloba alobi yo ya koma filme nini ya koma te alobi ana ta ya kolanda bamakambo na bino wana te na ta ya kosala scénario alanda biso il fallait pas répondre des mères et bien c'est trop primaire il fallait pas maya makamba davina oya o répondre makamba des mères oyo répondre oza start ya lobi répondre atala te ce qu'on répondre des mères ndeni soki atala te à répondre des mères comment en répondant Davina ndengeni eloko asali ya ndako ayeko répondre ne Davina siko ndako nga la kisi zape lu pas réfléchir ndemo nanga bwendeni ya toza mikolo te ya eloko asali ayeko répondre Davina na lupango Davina na lupango na yote na place ozo futela yaka na lupango ya yo moko voilà ezotoka davina na se davina mwasi asalite deva barezi zana loba nonano banda oyeba barezi banda to banda internet ekoza ta ba 12e année ba 15e année na biso yango na monde ya TV banda oyeba barezi eso mona barezi na atana film moko batelemi na ye te ye eloko oyo ezodéveloppe ezaka matama ezozwa place ya monoko non na moni fit barezi ntango yo ozoluka okotisa olobake na davina mwasi atoka na mapekapeka david barezi tozongaka na mama na oti obokasi tozonga naye nga na oyaka na mama no mpona shoke no oyo ndoshoke davina mama no moko atoka mpe na sa mapeka na katikati ya makolo oyo oyebi yango te so oyebi yango mama no mpo atokaka yano oyo basumbisa bana ebele makone kuta ye pasuka mabiata okende ozolukela ta glycéline to pakola ye oyo omoni okoya kofinga nde eza davina omeka te davina apoaza madame barezi yo lakisa biso ata ndako okenda kosundola bakiti ekota bintiekwa epa kinwani business bizu yakani moto ayela biso ngo nakosi te yo kala kombo wana oseki nini yalingaka bongo te abi kotenga kombo te parce que ayebi kombo no te bongo ayebi kombo nanga te nani abenganga ya lendi kozanga te yaka pa kinwani business na bandal na molar kota mama colonel apesaka na référence barezi babwaki biloko libanda bakiti eza libanda eza ya kintiekwa nani si bijou laka mita abenganga apesanga adresse wana te nakosa ye makampoa mpo loya bongisi na barezi ozomona barezi luka solution ya baneve na yo oyo bapesa bino kado bapesa bango kado pourquoi tika kasi batala capacité ya na ye azopese te bakobala ye te babotisa ye bana bapesa ye kado batika ye sikoyo ozwi na solution ya bala na yo nano te osomela bango miliki na ntongo barezi na osali yango te mais oyo omoni oyofinga davina apoi moto aza na appartement oyebi lopango wana tokenda biso nini atuma ntanga mama ya davina ntanga akufa oyo wana afuta kaita so nasangisi mbongo wana yaya dans 2 mois ya pamba France allait retourner na zone mais au moins davina sakanaka na Belgique barezi katala so yo memina
Davina sakité. T'es sûr Katila Ikingo quoi ina set. Ya. A madame, abenga Davina apwa madame, adora Davina apwa parmi les abongo na vie ya barezi. Ceux qui te le bito font nzoto ba réseau monaka. Il menace. Tu as mangé l'argent de Davina. Ils ont clienté, ils ont les na nzoto ba réseau parce que Davina a contribué na vie na trop. Ndako sali nini madame yo ndimi mamutoka exil péché na tonga ndako étage epa na bango atindi balekine na poto aya kolanda mutu lokola barezi mutu azoteka nsima mwazo alipa kolia yo koya kosala nini okoluka oyo osala comparaison ya exil péchanga na barezi aza na epa na bango muralobi bandako nyonso bokumisa eza bandako ya salité ndako salité ndako original nde yango est-ce que ndako mo avanda wapi na wapi mama ne mono chel na cheche obi mama mura chel no na cheche na zeli mama na ta studio apamba na victoire te mo avanda wapi bata choko muka kuna na wapi kuna choko muka ozomona siko nana zeli na solution mama na été muto kola mura za muto yo ko répondre ye bana libebi bato ba boma Sodome na Gomorre nzamba zo dinga boma kongo makasi pour ba mura na ba rési pourquoi bongo bango bato ba osibisa bango mir baba bosi mamendeni tiana nuboye anini vraiment matière ezaraka kozanga matière surtout midanal na ese bato batelemela mabala bato yebisa ngai mida mobali nazane roi David owa ya Bible roi David amisa mkusi awe ansana kenda poto okay mobali siko yebisa nga ese de Panama ya matuza akena oyiba papi na poto mobali camarade ni bango bazana mobibana malonga matuza linga bongo ozomona bango bazana mibana malonga ese de matuza tozo mobali aba ese ne matuza ya matuza ese de Panama mais yo za kuna matuza na ko bazana mosa mbali ya mida Krista Sugar le Krista Sugar komo tamba ma mingi po atoni sa passeport tant mida otina mbonga ke poto na kimia ozomona yebisanga mibali na bango tozo ka mobali asone voloko wito ndima za koko totemisa na papi ya mobali ya nani ya ese de Panama yo ozwa nani papi ezelo lokola ngulu masa elongi mabe lokola botina basoda siko totelemisi ye na mobali asone voloko tikabo baba basima mia na yebiso ba madame makasi okay mutu lokola mura nani mutu lokola mura koya na sortie médiatique ofano olandi mura pe madame atangi bakoma batatangi bakomo na bango te peut-être abosani te abosana ndenge nini atangi bakomo na bango te atanga bakomo na bango ni avandi baomema eloko te na société okay ozomona baosala eloko te na société bazoporte rien na vie na ye bato bongo akontinue na bino wapi voilà omona ba misusu wana tangi parce que tout wana tanga bango pete so pa batanga bango so ate epesa motema pasi yango dédicacer bango tout ba batokola na te pa mettre ko vandela bango nyonso tout na ye mama na ye bana ba pezaka te ba na actualité te to vandela bango to pesa bango makambo non OK lelo ba komo osalela Sonia Evoloko ba live ya lingi mobali ya mukolo ba finga ka pa mundibu awa aza mukolo ekomi na ba miniature ba che pa mundibu ba che vie Silas ba che Sonia Evoloko ba che na mobali na ime to mona pe na ba live susu baza ba grande sœur ya Sonia ba ba ke mobali na babanda na ye kala za mukolo te et tout pona nini lelo soki ka comédia bali ba problème ye soka bali te babala ka te soka bali abali na kimukolo mobali aza kitoko te qu'est-ce qui se passe finalement exactement ta mobali ndenge alati bazin apesi bazin sans bazin abimiki siya ya na lobano bongo bato lokola bamida ba ese de Panama ya couple ya Sonia bongo bato lokola bamida ba ese de Panama okosala bango comparaison na Son Evoloko Son Evoloko misi mongo madame
mais tout le monde est maman teke na fête akoya ndenge nini akoya osala nini oh yo kudo ko na fête mama tanga yaka te place à balela la place à mawa ayaka te bongo na fête place secondaire ya oh ya te so ne volo ko da sabala ta yesi lo bakisa ni asa lo ko bakisa te ozo mona to tout ce ko bango ni to ba ya bola ba misilo lo ba tendresse ba essayer de pas na ba mida ni bana ba banani bango ata koko wana kaka oyo nani so ne volo ka zuba si bazo luka eti soki bazalaki na posa mibali na ndako te po ni baokezwa génération ya dadio wana nani bango nyonso to wana ti bien comme ça c'est lui nini génération nani génération ba dadio tika boye tangu yo zokende luka ozana mobali abala yo ozala numéro ya sapato na ote ozomona bo finga so ne volo ko mobali ya mukolo bongo mundibo mama bina tombola ya mundele ina za jeune patika batu bafanda kuna so ne volo ko wito ndimi abali mundibu na ye mais abali déjà oya malamu de asali fierté ba parents na ye na ba mama na ye sko bino nesinga na bala tebo na koyo finga moso abala te et que simba tata public esika ba ko ba mama banga babali no ke oya sangisi mbongo na mobali ko babala neza différent ya et que simba te yo ningo somba lupango kosa mundibu muta sombela to kangilo mais so ne volo kwaza mama lupango mobali ne wana sombeli lupango abali honoré apese celui ko na mo lupango voilà parce que yo ningo te ka shebilo lupango tata no na mama na yo oya kosa ke o atikela bi la famille oya koso mundibu mama to ko landelo tina suka ya biso ye biso te to luka ka information no tina source autant to yana na TV za exact bango nde batu babanda idéologie pamela bango batu babanda idéologie Christa Sugar za na nini ya yo kanisi ko kende Turquie ko kende Afrique du Sud ko kende Boeza combien visa Afrique du Sud déjà combien oh, tout ça, Babylone, Moussoto, Turquie, on dirait grave. Non. Moi, la vie sortie médiatique, naïve, on entend la fin du boy, la fin n'a dit quand moi en ballon dans ma été. Ils ont dit qu'il y a maturité. Yo banda idéologie, on a banda kala, pas mais l'on s'en est l'autre côté. On s'en voit de la robe, on y a tout là, il y a Gabi, le Gabi, on s'en a sorti médiatique, il y a Ken Piana. Au moins que tout le monde est famille, bon, t'as Zéla, Bissonion, surtout nous avons donné Belaka, Madame Bellevue. N'a pas Ken Piana, Madame Belka, Madame Bellevue. Parce que la moins essence où il y a posé les comme Madame Bellevue l'émission. Ozomona tout le tia gabe bazaka même moral na Bellevue gabe boza même moral na Bellevue fete ya gabe finira Bellevue kwa ko marché ba moto ya gabe yo banda kaloza ancien na be oza na nini oyo olobi ke ancienneté na bino zo compter bino na ba Christa Sugar otangi na jino la ba tukutu innocent za makambo akota te olobi Bellevue za mona vie oui to accepter Bellevue za mona vie ya gabe yo bimisa nani. nyonso ya kilelo na Faustin Ngombo télévision quand les toisabino musalande et benga kabiso liboso na bino lelo toye lisusu c'est bien moi votre humble servante Pam Simatono autrement dire la star maman qui a famille libota la fille qui dérange défenseur ya Sir et Bellevue Kandila patronne qui est Poutine de l'écriture tabita ba comédienne c'était à baoba richesse ya Congo mama komi lisusu mama komeni ni mama komeli biso la boniche écriture à Moussuni en tout cas merci beaucoup na Patricia la boniche denga zo jouer penza
rôle na ya incarné très bien. Merci beaucoup à Madame Davina Apo, Maman, tout est accompli. Nanengozo incarné rôle na Kitoko Tegra aussi, félicitations. Décor, Maria Longondo, en tout cas, félicitations. Ma acteur, na actrice nyonso, bazo jouer na film na biso, la boniche, bateau nyonso ba holo bake, et ça film à Nigeria, Maman Bellevue a triché, bino pebo triché, bo komana nous et cartonné boye, et ça la peine écriture ya musuni boye, ndete komo la peine que oui, ba film Maman Bellevue a komaka, ayiba kango, to ebi ke ya za maîtresse yem tazo dirger. Ba scénariste congolaise nyonso en tout cas Maman vana na ngwene na yo bolamo eleke belé bolamo epola kate ba koselo likambo me ba kunto na ngote ozo lakisa biso kaka musala na yo nde ezokende liboso. Merci beaucoup na papa Faustin Ngomo de Bruxelles, maman BBC Djema, la maman qui dérange, regarde Ngo ma garçon Paris, Natacha Golala patronne, je te salue aussi, papa Samunkou Gola nécessaire, maman Germaine Makié Sénakatia France Bambo Tene Belé, maman Gina Mabiala, la maman chérie à moi aussi, et pourquoi pas à ma yaya chérie Jeanne Nimbo Sonakatia France wana Bambo Tene Belé. Les longs la plateau na ngana zanga mon côté, na zana moi na souka famille bota boyebi ke ngana eto kendaka déjà bien, dio na biso bo sepela na ngoso bo moni biso na yete botunaka, moi na souka ke wapi moi suka ke bo changa mal à l'aise makasi famille bota ya TikTok moi na suka yo tozana ye et non kiso koza parole mon nga ifungole langa plateau parce que émission o bozongo na kilelo bokozongo pe na moi na suka ya famille bota chez Bianca Zanga fungole langa plateau na yamba moi na suka ya famille bota Bianca Zanga bonjour bonne santé oui santé kimia nangolo nzambe Dieu fait grâce moi bando malani kemi kaka mais ça va nabike nangolo nzambe nzamba lola osala nzamba lola tikate vraiment en tout cas to consommer film na biso la boniche comme si bientôt aussi là karaté awa donc bo consommer film na biso yo non tali film té musu zo komela na commentaire oh kasi partout le gars ndeni te yo kota la chaîne tala au moins na suko lo ba tindika ki Davina la piscine mais ko totala ndenge Patricia azwaki nani azwaki Davina kenda ki ne pas maman na bango milo ko totala ndenge milo otina Patricia ayiba mbongo Davina na carte na abimisa mbongo Patricia bo isko yo so tali film ete ata yo moko ozo ko tuna ngaponga na bando expliquer yo voilà. Au compte na bela réseau na beta bela télévision il faut commenter au lobeta na mwana comme nga Bellevue télévision Bellevue TV au compte autant la film au ba na premier épisode ti na 10e épisode au compte la film au tout na te ko komana na commenter te pardon na bon na ba problème na zo pardon to bien te na bona ba loloba toza to autant la film tota ndenge maria ba yaki na papa JR ko manquer Davina voilà tozota la film tozota la ndenge to Davina ndenge mama na bango nani Marie-Hélène mama na bango ndenge azo sepela moni bana na ye voilà en tout cas pardon kota na bela ta la film beaucoup de mamans la film mais bon consommer film mais vous allez jamais dessus voilà. Merci beaucoup na moko Poutine télévision donc babi moko Poutine de l'écriture Belinda Kanti écriture yo nous a fait chula musuni yango papa mela donc beaucoup musuni yango papa mela tola musuni na sana tola yo de tola musuni bongani yo pose la tola android yo pose la tola musuni en tout cas merci na Dupine parce qu'à reconnaître voilà madame Bellevue oh le tout ce monde a dit ba qui jalousie ba Dupine a comme insulté ba comme go finga Dupine asali batalisana asali batunisana pour avoir qui kavesi la so babwaka vesi sipina boza mukusu na bino ayembe na bino boko banga eloko to sala mo loko te to ya te omona mais bino bokota na studio bokomi kolanda mutu asalika na instrumental apamba na nukuta a poser voix te bokomi olande bokomi ko proposer bambongo boza mabe bino pourquoi bolinga bo construire carrière mama sila kana lokuta agitation pona ni bo sunga ete. Oh, en tout cas, merci beaucoup à Dongo Lessa Nzamba Versa, c'est un grand merci. Aniki Lessa et Odette Lessa, maman à Lesseline, merci à toi. Mifi Lessa, Moté Maya Papi, merci à Richard Lessa, ya Majos Lessa, ya Dodo Lessa, Irène qui a l'outa Moté Ma Richard, Nadine qui a l'outa Jocelyne qui a l'outa et Karine Zanga, Patricia Branco, Bibi Chounou Somba, Ipoupa Décoration. Merci à toi, le roi célèbre Christian Ngoma.
hein, et pas Wapi Rose Mengaza à Paris. Merci beaucoup à Pichu du Foie Mignon Noble et Christian Ngoma, le roi célèbre Christian Ngoma. Vraiment, merci à Mamita Dina de Belgique. Merci à la grande H, Maman Sakina. Merci beaucoup à la maman chérie. Merci à maman Claudine Bokatola, maman José Lussadissou, maman Annie Super, maman Annie Ngoya, maman Annie Poutungoya, maman Annie Poutungoya. Et merci beaucoup à maman Ewin. Merci beaucoup na maman Gina Mabia la bola mo eleke belé ya Sylvine Jolie ngali na no suki saka bola ngala bolole kemi en tout cas merci beaucoup merci na Pierrette, merci beaucoup na Nulu Ngengo et ba maman na biso nyonso sa famille Libota. Merci beaucoup à mon vieux propre Blaise Mokabi, babi vraiment chauffeur de moto à Somba banda na Paris, bon frère ya bato totanga komba jogo na biso te po bokendo lukae motema ya mwasi na ye. En tout cas Blaise Mokabi vous met la place aux armes vieux et merci beaucoup à mon vieux propre Dadou Kimiala. Aïe, babi grand frère bata Nino. Tant on moni Nino, moni Naza, on moni banani, Keblak, bango tout on a vraiment grand frère na bango propre. Dadou Kimiala, vraiment merci à toi et Evelyne Duchesse Tunani. Bola mo eleke belé yaya, balongo la 10 ans. La vie à Bolokoko. Balongo di 10 ans la vie à Moura. Balongo di 15 ans la vie à Lekechu. 15 ans de sous la vie à Moura. Donc Moura faut 25 ans. Lekechu 25 ans. Bazu Irano. Yé mukuse le kamona na rate ba koza tambola nyoso tout. Ba kisela ngoma Duchesse Evelyne. Ba pesa yo. Et merci na yo moko Pamela Matondo, merci na Dadju et notre nous le papa na Victoria moi na star Azastar. Et merci na Chacha. Et Matondo, ma question est voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, toujours qu'elle est déjà bien. Quand on lobby ma question nanga, ma réponse na yo. Bianca Zanga actualité et Bianca Zanga ma connexion les canaux internet et belé les lots au monde internet est comme si confusion. Muta lobali kamnenge mususu baye ba changer mo et lobeli, ba changer mo manière et comme les lots insulte les lots Bianca Zanga. Moi si on ça a valeur na société, moi si on a marié au babala également. Bakomi ko insulter bango kaka boye na facilité nyonso pourquoi to moni sortie médiatique ya maman na biso si la bisalu o ya sali Vincent Toulouse ayambaki na plateau ozu non sortie médiatique wana ndenge après to développer ba question na biso ngai d'abord na féliciter une émission na ye pour alobi vérité na kanisa qui est pas au même moment na lokuta bana na ye mais à confondre ne bana na ye en tout cas na place là na féliciter par rapport ndenga lobi que azala qui empoisonné te oyo bayaki awa tomoni nani oyo Marie mort moi kandenga yaki ndenga komaki Belleville bata Belleville ba poisonné si là et Dieu merci yé moko lelo si la bisalu ayeko confirmer biso que azala qui ne empoisonné te mida soko dingo sala nini na yo botika kokosela mutu tant bolinga bokosa likambo moko poison boyebi nzinga nini ya sila bitumba comme sila zala ngona batu misusu obino boyebi te se ba profiter qui peut ba tie poison ya ndenga solo bolinga bosuka wapi moso bolinga bokoloba likambo moko boye il faut bo raisonner likambo to olinga to loba pamela ngati na vandi boye na koyo kosa likambo boye te ke madame Belle va sombi avion na koyo kosa ngote ozomo par rapport que madame Bebeso na bandaku oui azana bandaku ozomona azana bandaku azotonga ya bainini kutu mususu da sesi ya ba tourner ba film ba tourner mingi bandaku beve moka tourna ozomona mais na koyo ko te que madame Belle va son budget privé na koma lokuta na te eza loka ba mida tambozo ya koloba boko sata si la bisala somba lupangu eza na piscine ça se comprend parce que bozo matcha mutna bino kaka au niveau mais boko no conseiller makamuka si la za empoisonné et bon on se peut poisonner la tinzoto
nga na comprendre na bande kwa sila teta on encourager ba media botinda bango pe mbongo bato bazo ba lokuta ba lo ba kama mabe pona ndeko na bino mwasi mais tant yo lo ba pardon na kati yo maloba tant yo lo ba ke bandeko ya mama sila ba encourager bango ye moko nde mutaza star balobela ka ye tant ba oya na sortie médiatique ya lokuta en plus yo lo ba kenga na zaki na poto ezaka ba malaise eza nzoto ebujaka mais atiki ba matse na miniature pendant un mois yo kana lo ba no c'est bato mususu ke poison e muti na ngambo ba yo kana yebisa yo yo yebango te ke sila linga miniature OK oh yo yebango te ke sila ngai subo tsenga na miniature te na oka go kande ngai ya ngana lula miniature ngana minia batanga na miniature te ozomona eza eloko sila linga miniature bafinga pape lobo mona sila ya ayo sala intervention sikoyo oh sikoyo aoyata ozomona sila ngaka kosa biso soki bateka lupanga sila tazimbo ke somba lupanga na poto nde ngaka kosa biso ke muta somba ngo mundibu bana to kanga silo so mona sila leka ala ba ke lupanga na mama sita si batote yate ozomona parce que ye vini mobimba azo construire carrière na lokuta ozomona mais na kamwe nzamba za bolingo ayeko confirmer biso ke azaki ne empoisonné te ozomona soko lingo loba yo moko il faut raisonner il faut réfléchir eloko na olinga na loba oyo ekosala ndenge nini na mato ya batu na makamba batu et puis la famille nanga Pamela madame belle va tinda muto ke vanda na kiti finga muto atinda ate ozomona biso peta muto yaka to yaka ko finga muto te beaucoup plus to yaka talisa mokili comment bazo sunga madame Sila te comment ba obimisa madame Sila terre à terre bazo bimisa trop primaire po yo moko oza maîtresse nzoto notango moni baza ko accuser likamoko ya mabe concernant yo ozona munoko loba po même aussi ata bible lobi yango baloba mabelo me bakuto na mabe wana te nga tonga na moni ke lelo ba osa publicité moko ya mabe contre nga ozomona nga na yaki koloba na tendresse azopanda nga sango nga na silanga makila pamba ezaki ndoki oto nini aseka bendanga na ndenge abutu mais mpo nga mpo komona ngai te tendresse ozomona ntango na moni ke eza bongo azobandela yango azobanga bite likambo eza likambo ta na misu boye te eza likambo kotela yango prière la vie spirituelle koma motu azokangamaka nga na silanga makila amona place nini bazongisanga makila déjà ozomona mais madame Sila koyate Pamela ozomona ya mibale kaka elo musu na ko regretter ngo bato baloba français est-ce que demain on yanga pekisa Sila tanga pourquoi boye bisanga nana pourquoi des mères na makambo on a compté ça parce que ba propos aussi la lobeli ne des mères OK oh yaza na raison pangai alobi nini kenga naza na temps ya koya kosala ba français te ya koya koloba nini te des mères aza intelligente voilà parce que na ba page déjà ba okata ba ocha ke longa des mères ngape lobeli na ide ana comprendre que lobeli yango des mères voilà parce que des mères nyanga za mayele ozomona des mères te muta tinda sila kende classe te tobola tout la musi ya zaza des mères te lelo zo futa des mères lelo des mères nenga za bongo ata mama Denise maman Denise va porter la bille non dans la conférence mobile on s'appelle des mères nature parce qu'elle mérite ça ozomona siko yo na na tinda okima classe mwana mukiro kwa des mères oyo kwa kile jeter na TV pona nini okokolu ke loko mususu to salama otalama azolo balobi yo ya koma filme ni ya komata komaka alobi na ta ya Hollande ba makambo bino wana te na ta ko sala scénario alanda biso il fallait pas répondre des mères. Et bien, c'est trop primaire. Il ne fallait pas. Maya makamba davina oya o répondre. Makamba de mère oya répondre. Oza start. Ya lobe répondre ata la raté. Attends, ce qu'on répondre des mères ndeni. Ce qui ata la raté, à répondre des mères comment? En répondant davina ndengeni. Oh elo rasali ya ndako ayiko répondre de davina. Si kon ndako ngala ki se zape lu pas réfléchir de mon anga boendeli. Ya to za mikolo te ya. Eloko asali ayeko répondre davina, ayeko répondre davina na lupango davina na lupango na yo te na place ozo futela. Ya kana lupango ya yo moko voilà. Pour place wana ozo futela wana ozo futela moi to kocha muta batu na makambo azate place ozo futela biso ni tout oza témoin conscient de bi place ovandaka. OK.
na nsima na moto apesa oyo toyebi yo bimisaka mbongo tofuta ndako wana bapesa oyo ndovanda ozomona mais Davina alobi yaka na bolola na buku ya lopango na cahier de loyer locataire nini afuta ko osingaka wapi ozomona toana posa wana te bamatala wana toana à répondre Davina à répondre na Demer Nyangi tomoni sortie médiatique ya barezi oyo ya sali alobi bino bato boyaki na babuku alo mapango ya lokuta oyo kutu lopango wana ngana kendango so na bon marché soki wapi eza appartement ofutela kaka oyo awa yo mwana mwasi otokaka na sama peka lelo si la tiki yo par terre donc eza mbala moko azo manquer Davina respect directement to yeba te makambo to okena ngondeni parce que si la soka répondre sagement atangi koma mutute a créer polémique te ba na yeba lingi ba kumba ngona polémique lelo pourquoi ba komo tanga makamanda ya sil pechanga ba komo tanga madame Belleville ba komo tanga surtout Davina oyo pena ba oya ba oteni ba peka ezoto ka Davina na se Davina moi Davina moi sa salité devant ba rési zana loba non bando yeba ba rési banda to banda internet oui e ko za ta ba 12e année ba 15e année na biso yango na monde TV banda yo yeba ba rési et so mona ba rési na atana film moko batelemi na ye te ye eloko o ezo développer zaka matama ezo zo place monoko non na monifite ba rési tango yo zo luka okotisa oloba kena Davina mwaso atoka na mapeka peka David ba rési to zonga kana mama na oti voilà obaka to zonga na ngana oyaka na mama no pona choquer no yo choquer Davina mama no moko atoka pe na sama peka na katikati ya makolo oyo yebi yango te so yebi mama no patokaka yano basumbisa banebele makone kutu epasuka mabiata okeno lukilata glycérine to pakola ye oyo monoko yako oui oyo monoko yako finga neza Davina omekata Davina apoza madame barezi yo lakisa biso ata ndako okenda ko sundola bakite kota bintie kwa epa kinwani business bizu la reine mutayela biso na posita yo kala kombo wala sekini ya linga ka bongo ta biko tanga kombo nete parce que yebi kombo noti yo kata bonga yebi kombo na ngate nana benga nga ya lendi ko zanga te ya kapa kinwani business na bandal na molar kota mama colonel apesa kana référence barezi babwaki bloko libanda bakite za libanda eza kintie kwa nani si bijou la reine tabenga nga apesa nga adresse wana te na kose ma campagne pour la bongisi na barezi oh ozomona barezi luka solution ya ba neve na yo o bapesa bino cadeau bapesa bango cadeau pourquoi si et kasi batala capacité ya na yazo peseta bakobala eta babotise bana bapesa ye cadeau batika ye siko ozina solution bala na ono nto osomela bango miliki na tongo barezina osali yango te mais oyo mono yo finga Davina apwa mutaza na appartement oyebi lopango wana tokenda biso ni atuma tanga mama ya Davina tanga kufa oyebi yango oyebi peso baluki na sima isika mobile ya Davina ya ende otonga ndako oyebi yango siko moya kosolaka ba ironi pona nitandisika oyo sila la kisi za ndako asila te to chaka si OK place ana zo futela ka so pesi ka zo difference ya nini na mutu azana lopango ya yemo kona oyo osala matala na lopango ko futela difference ya nini et première différence c'est makasi lopango na nga na za mama lopango yo oza locataire na nga Daju locataire na nga Enoch locataire na nga Chacha locataire na nga na fin du mois bioni ya tout nga mama lopango na zikaye taka kolo lopango oh si le comme pona nini pasa boye ve chinois viens ozomona bozolala le 24 le 26 locataire alotaka ko lopango yo kanti bango nyonso to si bolota ba ko lopango vraiment siko Davina muta afanya oseka déjà ata na fin du mois okuna futa 1000 okuna futa 1500 okuna futa 800 wana futa kaita so na sangisi mbongo wana yaya dans 2 mois quand il y a pas France allait retourner zone mais au moins Davina sakana na Belgique ba rési katala so yo memila
Davina sakité. T'es sûr quand il a équilibre quoi il a 7. Ya. A madame, abenga Davina apwa madame, adora Davina apwa. Davina apwa parmi les abongo na vie ya barezi. Ceux qui te le bito font en ta barezo monaka. Il menace. Tu as mangé l'argent de Davina, tu as mangé l'argent de Davina. Ils ont clienté, ils ont lila dans ta barezi parce que Davina a contribué na vie na trop. Osomona pas lukela ba tika ko se mesurer na Davina apwa aleki na na Silas na boye to sala ka matala na te osomona bongo ndako sali nini madame yo ndi mama doka exil péché na tonga ndako étage et pas na bango atindi baleki na poto ayo kolanda mutu lokola ba rezi mutu azoteka sima pozo alipa kolia yoko sala nini okoluka yo sala comparaison ya exil pechanga na ba rezi azana epa na bango muralobi bandako nyonso bokumi seza bandako salité ndako original nde yango est-ce que ndako mu avanda na wapi mama ne mono chel na cheche obi mama mura chel no na cheche na zeli mama na ta studio apamba na victoire te mu avanda wapi bata choko muka kuna na wapi kuna choko muka osomona siko nana zo ina solution mama na été muto kola mura za muto yoko ko répondre ye bana libebi bato ba boma Sodome na Gomorrhe nzamba zo dinga boma Kongo makasi kola ba mura na ba rési OK pourquoi bongo bango bato ba osimbisa bango mir baba bosi mamendeni tjana nuboye Tikabo. Baba basi mamia. Na yebiso. Ba madame makasi. OK. Mutu lokola mura nani mutu lokola mura koya na sortie médiatique ofano olandi mura. Pe madame atangi bakoma batatangi bakomo na bango te. Peut-être bosa nete. Bosa na ndenge ni. Atangi bakomo na bango te. Atangi bakomo na bango ni avandi ba memelo côté na société. OK. Ozomona ba osala le côté na société bazo porter rien à vie na ye. Batabongo continuer na bino wapi. Voilà. Omona ba misusu wana tangi parce que tout wana tanga bango pete so pa batanga bango so ate e pesa motema pasi yango dédicacer bango tout ba batakola na te pa mettre ko vandela bango nyonso tout na ye mama na ye bana ba pesa raté ba na actualité te to vandela bango to pesa bango makambo non OK lelo ba komo osala la Sonia Evoloko ba live ya lingi mobali ya mukolo ba finga ka pa mundibu awa za mukolo e komi na ba miniature ba che pa mundibu ba che vie Silas ba che Sonia Evoloko ba che na mobali na ime to mona pe na ba live susu o baza ba grande sœur ya Sonia ba ke mobali na babanda na ye kala za mukolo te et tout ona nini lelo soki ka comédia bali ba problème ye soka bali te babala ka te soka bali abali na kimukolo mobali aza kitoko te qu'est-ce qui se passe finalement ezaka nini vraiment matière ezaka ko zanga matière surtout midanal na ese ba telemela mabala ba yebisa ngai mida mobali na zane roi David wa la Bible Roi David a ministère mkusi awe ansana kenda poto. OK. Mobali siko yebisanga ese de Panama ya matuza. Akena oyiba papi na poto mobali camarade ni. Bango bazana mobibana malonga. Matuza linga bongo. Ozomona. Bango bazana mibana malonga. Ese de matuza. Tozo mobali abali. Ese ne matuza. Ya matuza ese de Panama. Mais yaza kuna matuza na Kongo. Bazana mosa mbali ya mida Krista Sugar. Le Krista Sugar komo tamba mingi po atoni sa passeport tant mida otinga mbonga ke poto na kimia. Ozomona. Yebisanga mibali na bango tozo ka mobali a Sonia Evoloko wito ndima za koko. Totemisa na papi ya mobali ya nani ya ese de Panama. Yo ozwa nani? Papi ezelo lokola ngulu masa elongi mabe lokola botina basoda. Siko to telemisi ye na mobali ya Sonia Evoloko. Ta mobali ndenga lati bazin apesi bazin sans sa bazin abimiki siya yana lobano bongo bato ko ba minda ba ese de Panama félicitations à couple ya Sonia bongo bato lokola ba minda ba ese de Panama okosala bango comparaison na Sonia Evoloko Sonia Evoloko misi mongo madame mais to mona imamu teke na fête te akoya ndenge nini akoya osala nini yo buto ko ba na fête mama tanga yaka te place ambato balela ka place amawa ayaka te bongo na fête place secondaire ya ya te Sonia Evoloko da sabala ta yesi lo bakisa ni vraiment asa eloko bakisa te ozomona to jusqu'au bango ni to ba ya bolo ba misilo ba tendresse ba essayer de Panama ba mida ni bala ma ba banani
bango ta koko wana kaka oyo nani soni voloka juba si bazo luka eti soki bazalaki na posa mibali na ndako te po andi baokezwa génération ya dadio wana nani bango nyonso to wana ti génération badadio tika boye ntango yo ozokende oluka ozala na mobali abala yo ozala nimero ya sapato na yo te ozomona bofinga soni evoloko mobali ya mokolo bongo mondibo mama bino atombola ya mondele ye naza gene batika bato bafanda kuna soni evoloko wi tondimi abali mondibu na ye mais abali déjà oyo malamu nde asali fierté ya baparent na ye na bamama na ye siko bino nesinga na bala te boye nakoyo finga mwonso abala te ekosimba te ata public esikaka bakoba mama babali noke oyo asangisi mbongo na mobali po babala eza différent ya ekosimba te yo lingo somba lupango kosa mondibu mutu asombeli tokangi yo mais soni evoloko aza mama lupango mobali ne wana asombeli ye lupango abali ye honore apesi esu likolo nango lupango siko yo lingo teka shebino lupango atata no na mama na yo oyo akokosake atikela bino na famille oyo okosa mondibu mama to kolandelo tina suka ya biso yebi biso te tolukaka information no tina source autant toya nango na tv ezala exact Christian Sugar sali sorti médiatique mosusu o alobi ke bato baolobaki ya afingi te olobaka rien que la vérité parce que Christian Sugar yo bimisa nani ozomona po vi abeti tolo oui vi abeta tolo abi oui nana mwana nanga nana bana nanga fata baswaku leader Hamisi no te alobaki leader Hamisi mwana papa lianzi pe lianza balianza ba leader Hamisi bana lianza longo ya marela na komi ya ye abe bimisa lianza obodi lianza mona na ye azaka na groupe évangélique kala to mama longo ba lianza ba ye marela ne mtarekita bango ya lobi groupe évangéliste ya Marie-Hélène T babenga ye kobenga par rapport à idéologie accompagner bango mais bino comme ça on le que groupe évangéliste ezaka ya maleka bino na esprit aleka bino na mayele eloko na bino menga na bimi yanke na bimeli yango leader na l'équipe bino na esprit ozomona bango bazala nini bango na baegabi bakumiseke ancienneté mais mutu ayeka dans le néant aleki bino mbala moko te totyaka kati aute pa via te kasi te aute bama via te topesa aute bama via dans le néant non eba bama via te atika ma via na neni ozomona alongo oui ataka alobi ba mafia lelo mais lelo l'équipe ba Gabriel lelo l'équipe ba toana nyonso to wana l'équipe bango bino bobimisa nani vi obeta tolo oui la bimisa Bellevue mwana nga ba maswak bazali siko bino bobimisa banani pourquoi bolinga bolata ka komba Bellevue lokwa liputa na nzoto boya Gabi Bellevue tika bino na défaut to ndengeni yo camarade asila zo sila tika Bellevue ki mafana ye Bellevue jamais se mesura na bino jamais Bellevue vana tanga kombo na bino ya Gabi Christian Sugar to boy to bima ben poli ya Gabi okozonga HJ moto me ko vimba yo okele ba docteur Gabriel abenda mai ndenga benda ki to lingi ba problème te ya Gabi silama na biso ken piana biso te ba to tinda ofali pour pas benga na yo pardon to lingi na biso ba problème te bo silama ponga na comprendre te loko bon vona ka dikamuke bo Bellevue lubusa bo Bellevue ya Gabi yo otala marate na vino ka moto otali so na visa Bellevue mais vous avez critiqué Bellevue en Bellevue on dit makaka Bellevue n'est pas bon à banana simana est-ce que Bellevue là ça a oué qui est ancienneté na bino même pas mais bino vous avez se contredit pourquoi contradiction c'est babani contradiction et pas na bino moko bazana contradiction makasi on a se contredire bino moko voilà non franchement mais non Babylon tout au sol à Canada ba connerie pourquoi boya ko luka toujours muto a Bellevue bwana muto azo kanga bino bandoki kuna boko sila mana yete wana poto so na papier na kanyondo Bellevue na kanyondo voilà merci beaucoup to comme na suka émission na biso bien kazanga ba to retenir nini pona émission moko na lelo pe ba na bato nyo so balinga biso to ba comprendre biso to ana balabala Congo za ka bo peut-être boyo ka mo ba makelele to ana choité to luka ba sponsor oyo ba sala biso ba plateau boyo ka ba makelele te to ana balabala yango boyo ka ba makelele to ana choité mot de la fin na yo pona mot de la fin na pona émission moko la lelo ba to ba retenir boyo Gabriel na Bellevue va solater Bellevue a un problème à Gabriel T.
monde entier boza ba témoin mutu alukaka mutu a Belleville biso nyonso toyebi eza ya Gabi. Ah bon? Oui. Ok. Eza ya Gabi oza mukolo to pesa ko respect na yo ne bino wela ba icône bino ba Christa Sugar bozwa qui est icône to pesi bino ba qui est icône bozwa qui est icône to pesi bino qui est icône bozwa musika ya Belleville botika ma Belleville luka vina ye asa la vina to lingi ba problème te ba pas retenir bongo. Merci beaucoup na mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman Nasi, merci beaucoup na mauvais propre Tito Dacosta et Jana Banata motema rubrique Bangala. Merci à toi Jenny Lema Aquarium qui lui a Congo 10 fois belle. Merci à mauvais propre balobi vraiment Blaise Mokabi yao yangwana ya cité du fleuve na maboko na biso parce que to kotonga oyo le cité du fleuve. Merci beaucoup à Eveline Duchesse Tunani et merci beaucoup à mauvais propre Dadou Kimiala. Aïe Dadou Kimiala vieille Batanino. En tout cas vraiment merci na Chacha, merci na Dadjou, merci beaucoup na Enoch Luzolo qui derrière la caméra, papa na Victoria, moi na star, Aza star. En tout cas merci na Oyesus Pamela Matondo na plateau ndongo kanisina vraiment. En tout cas merci na bandikonia surtout au badingaranga ngapena lingara bino sopo linganga te bon tant pis hein. Voilà, merci beaucoup Chacha Costeyo na tune balolendo belebele bozana ni namboko yo film nini ya kitoko sala o etikala historique boyo sala bato batalana te biso to yo défendre valeur tout le bango maintes fois belle vie aza valeur yango yo toujours défendre savoir naye to défendre musala naye likona ngo écriture ya musuni to saldeni. Merci beaucoup na mama Belvik Kandila patron na mama koma mama vana na ngwende na yo bako lukona butu na moyi bako longa yo te baloba bakoselo likamba kuto na ngote oza mwana elaka makala moto likolo na bango parce que yo zo mérité bolam eleke belé likolo mitu na bango pona yo. Merci beaucoup na papa Faustin Ngomo de Bruxelles, maman bébé Sedjema la maman qui dérange regarde Ngoma garçon Paris, Natacha Golala patron je te salue aussi papa Sam pour le nécessaire tonton Aris Oyazana Sima et à caméra à Ola biso. Merci beaucoup pour l'assistance, merci à Chacha, merci à Dadjou et notre Luzolo na Sima Bilili papa na Victoria moi la star Aza star to sa musala kande to yo kanaki Nicole Kalou, je te salue, la ma chérie, à moi si, maman Gina Mabiala, Bola Moueleki Ebele, maman Germaine Mathiesse, et pourquoi pas à papa Sam pour le nécessaire, pour s'abonner, pour liker, pour partager vidéo vraiment, bah commentaire n'a bien on a ça la biso bien pour améliorer que ça la nom ça la kitoko. Merci beaucoup, à la prochaine, bye.